Mwana mama kobuka na te yoka lisolo Mama Gisnovitz yene coach le poso ya nzoto na bino ayena bakisi ozo traiter ba tempo banduta boboko na ndenge opesaka mbindo pe bosoto na kati ya nzoto na bino lokola poche des yeux ridna elongi vieillissement o profiter na cash ne okoma kobomba elongi okoma kokela nzoto na osoni kobuka na te lukaka Mama Gisnovitz okozonga lekeleke mwete ku Mama na ngai babi Mama Gisnovitz azo soigner nyonso etali loposo ya nzoto na bino yo muto betela batampo esala keza mvete silaka te elonye nzuluka ekoma lokoma batume na depo makala yaka po toyebi docteur aza kaka moko coach aza kaka moko kozwa eza nango facile aza pe na Facebook WhatsApp basite nyonso ya internet soki olingo ozwa baproduit na ye livraison nango eza partout dans le monde tobeta www.gisnovitz.com Associé la paix compte YouTube tobenga biso awana plus 44 74 24 025 737 nabwaneli lisusu plus 44 74 24 025 737 balapa. Voilà, on a vraiment belé Bolanda Bichot à travers le monde. Merci, soyez le bienvenu à Katia émission Nabino. La grande causerie. Tout ça là vraiment effort. Il y a que information qui est dans la source pour t'informer Bino parce que Bino Bozali bateau botala rabiso et Bozapi n'a pas condition pour payer rabiso que non tala mikolo oh il faut que yamba mutu boy parce que toi on a poussé information na yetala boy. On a directement na monifié nanga Dani Makondolo de Bundes ndé mutalo barapena mingi nengo na Paul Ventour na Bundes donc bazar tellement ebelé. Et par rapport à ma camarade les autres qui ont battu musique na biso ya mboka, est-ce que ba musicien bazo linga yango to ba linga yango ti? Alors est-ce que balobi makamunyo so ya mabe actuellement ezo leka entre ba musiciens, c'est nous les journalistes. Est-ce que biso to à la hauteur makamona? Toye ko luka ken piana pito pale to beta masolo ya culture ngezo kendele to moni pe makambo belé comme que non kambo yena kambo ya loto zo yebate ken piana pito pale bonjour. Ouais, bonjour Dona Condé, bonjour Maman CDG Mampata, Maman Pasteur, bonjour na prophète Emmanuel Dodi, prophète Moïse Kabodi, vraiment basali Nzambe nyonso. Na pesi bango bambote bango nyonso tout. Donc depuis un certain temps na sali remarque wana avant ken boni, donc il faut bandaka na ba pasteur, ça que no bandoki ba koma ko bimela yo, ça na ba problème ba tout neni. Te bandoki ba koma bimelanga te nazala na bato belé o nga na sala ka dédicace. Mais il faut na privilégier mingi basali Nzambe parce que tozala na ba problème na biso to déranger bango po ba prier les biso. Voilà. Donc bango pe na ba mérita car ko kumisa bango pe ko kumisa bango eza une meilleure façon ya ko expliquer bato que non na vie photo sambela ka pe. Na vie to ko sala ka te bandoki neti ba artiste et musicien photo sambela ka pe. Dans les lots qui c'est musicien ba bandoki. Ebele à majorité. Besi banani. Ebele à tout droit au but. To moni émission oyo salina ndeko na biso Robino lelo ebimisi makambo ebele o ya politesse o boyo émission en tant que no sana Robino ndeko attaquer directement nani. Bon Robino attaquer na mutu te na kati ya émission to sana Robino azolo belaka ndako na ya zu ya sikana ma campagne. Voilà. Artiste, vrai artiste musicien, il faut faire dans ma campagne. Asa raison na eto mona ba vie na biso ba Koffi Olomide ba kota ba mo fleurir ba tshela ngo ba mbanga danger. Voilà. Yo yebi to zala na mboko. Parce que lelo soki ndeko na biso Robino Mundibo azui parler na ma campagne. Pala ngo peza munene espace ya gaillard donc bangubu na kati bangando na kati siko. Soka tshela ngo mbanga mabeza. Mais le lorsque tout le monde a dit qu'on a besoin de revenir, on bat ma mine quand on ma vie. Est-ce que le vie est ça la musique, ma vie. Ma vie est un élément très important parce que tu es dans le 21e siècle. Voilà. Toi dans le siècle où tu faut le nombre de vies. Toi dans la série que musique est autant musique qui va sommer CD non. Les internet des autres consommés par artistes qui ont bimisi loko bah tu vas télécharger la moko la vie beta musique la moko pas non vie beta la musique était mais vie côté la mutumbongo bah vie wana consommer la moko parler tongi pe beta jadans potonga pena betage lelo na musique faut beta ba vie likolo ndeko comme sope millionnaire bah vie wana ndeko créer le pe ba contrat parce que les producteurs étrangers, comme les musiciens, il faut na YouTube, Instagram, on a combien d'abonnés, on a combien de vies.
nde bakopesa confiance pour batambuso libana aza na raison alobi ba nombre de vie na mais yo to mona soki muta sala ta 1 million de vues okumisaka ye olobelaka no oui artiste on a c'est bon ça 1 million de vues mais to moni chasseur regarde moi fait rigoler ça puis 1 million et quelques de vues mozo lobela ngote ken piana non nzembo muso ko sala 1 million de vues mais nzembo ane zo betate nzembo ane za nango pe na ampleur te mais ya robino ezala ki toko bi na miso na mi o santé pe papa lelo okobomanga mama nanga ye mais ce que analyse de ça va na biso wana voilà esimbite yembelanga nzembo wana ta pendant 2 minutes tenga na bien ngotena misante na yema ngondeni ken piana na misante siko ya robino eza pe na lelo okomatanga apesa moi mobile tension qu'il faut komela nkoro komela mongoboro donc pour mata bien nzete non faut que ndingo wana parce que lelo na moni que non partout tout le monde a pas musicien mususu africain ba féliciter faire rigola que non regarde moi na beti ken piana mondebu par rapport à nombre de vues à sali wana eza makasi parce que 1 million faire wana lobaka que non ça solo lobaka que non ça lokuta kasi mais bango balobaka ba vie basombaka 1 million déjà air innocent ko sango na 2 jours bino ko betchango na 18 jours soto kumisa 1 million de vues bon. Voilà, Ken Piana Pito Palais, tu as retenu trop longtemps. Autant ça l'émission moko na ndeko na biso bina filé que je sali, on a pe dans un rendez-vous na pour bientôt. Faut ça la émission moko. Tout le monde qui a bina filé bia so mema au Turquie. Ezani, au changer na yo les cas, oza suna kaya falite fali ntamema ko suna ba voyage te comme so bina filé ton den. Non, yo ebinga sina tamboli monde entier, na tamboli ba payer belé à monde. Nga continent tikalina kendezaka continent Amérique. Voilà. Donc je pense ko kendena bina filé Bina filé par un artiste et musicien mboka na biso nga vaja ina fali bien sûr. Fali na vaja ki na eto kenda ki concert à munene ya Bercy na zala na kati. Je pense bina filé par un artiste et musicien na biso mboka a okendo beta na Istanbul. Donc nazo kende na bina filé pona tala musala bina filé osala pona bike bawario nyonso tu ya fali ba ya concert ya bina filé. Bina filé na minute za petit aigle, grand aigle c'est fali bina filé za petit aigle. Voilà. Wazo sala marambo pe ya danger bina filé bini sa pe ba mboko yo. Parce que ceux qui nazo accompagner artiste net bina filé. Na za la fier. Mais yo za la fier pendant que tu bi na concert à showbiz to ki maman que na beta ki da ba bata. Ba tika lo beta mbata en plus na ko informer yo. Voilà. Bina fila zo memanga asombelanga billet mais ngai moko déjà nazwaki visa na FVT mutazolenga visa te sous le kauka donc na okende boye na mona déjà FVT me pesinga visa koto bina file pa pelenga billet est-ce que melo makamu na kata FVT melanga neti problème nini bina fila za pire petit ya fali poupe voilà aza na petit aigle aza grand aigle te grand aigle za fali ya za petit aigle aza mwana aigle. Pour toi qui déjà que non na concert à showbiz déjà makamuna l'équipe ka bokena ba beta ki ba mbata ba pandio ba caméra au pesa biso be version côté aneza mamba lobela te po nyonso tour lokolo beza na makamba lokuta donc moi to so lango kuteza te eza biloko lokuta ya lokuta après concert to zaina fali réunion na ba mama na bandal voilà fali asangisa ba mama nyonso a quartier na ye ba sololi ba pesa ni ba idée journaliste va bengisa ki aya ko zoba image kanga moko siko ye sanga eza eloko moko leka kuna natini ni mutakenda ki ya matai kuta avion azongi problème ngo eza kasi papa ba kama privilège ba boza privilège na kata f victime bato ba luka ba base na bango ba créer ba base na bango na ndenge na bango donc il faut na ko répondre mutazo créer base. Et là, moi, je veux que ça bongo te bato va créer base na bango. Alinga siko zo ya mbanga pona ya répondre na ba base ya bato. Pour toi, ça peut éclaircissement to pesa ça vraie version te ba beta ki pourquoi et c'est vraie version na yebisa yo ke loko moko le ka ki ezate de vraie version na yebisa. OK. Donc même ngala ba version à gauche à droite te. Vraie version na yebisa yango wana. Voilà, merci beaucoup Ken Piana pour la disponibilité na yo comme to ba ki na to retenir pendant ya longtemps te mais l'autre zo mona OK pas Robinho maramu Robinho lobby on a Ken Piana yo meta ke misa comment on analyse que non mutu misa so ki yo na no kokisi 10 millions 18 millions de vité ko lo balangé lo côté o lo mais ça na raison misa so kokisi 18 millions de vité ko lo banaé lo côté ça a raison et ça te bina Philippe na salina émission lobby asape na bakar naï neti bakar bina Philippe zebele o Robinho pe na ngote voilà da chaque moto donne de la biloko ya za nango neti bina Philippe azana bakar Robinho azana ngote. So Robinho pe azana 18 millions oyo ye ndeko na biso azana ngote chaque moto akomisa oyo ye azana ngo c'est tout
C'est quoi la déclaration va dépliquer va Fabregas va comme ça ce qu'on dit. Ni na mito va comme ça. Fabregas a comme ça makambo belé mais voilà. Déplique azane ne lokote. Na bakar ana ngote, na ba nombre de vie azane na ngote. So depuis que c'est toi parce que non c'est que selon yo bango ba beta musique té. OK, bango peut passer la musique na musique mais opportunité à roza na vie obina fila na ngo déplique ane na ngote. Koza na opportunité ya ba nombre de vie ndeko na biso Robino azana ngo yazane na ngote so aloba neti ni. Ye façon na swana kaka dans le vide. Non, dans le vide. Parce que Babylone, on a tout mis. Non, na vie, mutuka, na vie, na ba vie. Obi ke betaka na musique te. Yango na musique yango na il faut ba mona ko kula sombela yango bakara danger ba makambu nyonso. So bina fila lekie na nyonso. Robino pe na ndenga ba vie kuna pe kati lisusu. Akangi. Est-ce que le pe bazo luka pe que non bino bozo attaquer directement ndeko na biso so ka sali kala likambo boye ndeko na biso nani o ABCB jaba ke non nzemo regarde mona ezala ya Zulema ke non en plus papa Mbappé mikolo cimetière ne soko cheka liboko boye chauffer moto ale la son nae bayemba boye babeti yango na même nzembo ayembelaka na Kester bazu balongoli ka maloba balongoli maloba ba utiliser même mission papa Wemba oyoki na nzembo ana ya manja papa Wemba te ayembelaka Kester. On a comme la blessure. Parce on a blessé. Oh, faire une blessure. Parce que son analysation à papa Wembat. Mindelo va beta na va beta la rende papa Wembat. So que kuna na nécropole okuta ne cimetière papa Wemba chauffer moto. Mambolo bana comme ya kimutama. Papa Wemba zana kanda yo zo benga kimutama be. Prendre bino bolingi vérité te. Vérité bolingi te prendre. Yo ça la recherche au location na auto skolo. Na yamba qui peut frère na biso killer. Mais frère na biso killer que non. Killer c'est un aventurier. Aza mutu mo bazo souffrir mentalement, a souffrir moralement, a souffrir financièrement, a souffrir na nyonso. Non mais ye azongi ça qui ne yo a recadrer. Éducation boy killer aza éduqué. Oh. Killer aza éduqué. Yo moi mobile mo mbaba boti yo zokola mulai neti soso mo bwendeli. Mamuta ko la kané mzee kana mto sala mkuse killer aza éduqué. Non, ya on a lobby, na si sa question nanga. Na yamba ki killer na plateau nanga, a lobby que non o bozo sala wana ba kabal bosa neza ki mutema be bolingi est-ce ko mona bonheur ya vérité, bo kiti saka fait ba mutema malamu azala nango a travailler na ba Vincent. Yazo mataka te, a travailler na Frank, yazo mataka te. A travailler na Alendel a melie bambongo so combien des années. Yazo matate Alendel a mata. De l'axe que yenda za mutema mabe parce que yo lo bara ba Alendel ba mabe ba mela ngai. Ba Vincent wana ba sa ba exploiter ngai. Siko comment yo ba exploiter ko kaka. Oh. C'est ba Alendel na ba Vincent ba na bango bien yo ko c'est là ba makambo. Aucun piana. Les Francis melanga trop siko yo ba mela ko kasi ba mela kai ba escroc kaka yet dans l'un des sites yo ça la paix à l'un des pas escroc kai non na habité wana na habité là malanga na habité yema bika na ba escroc kaka ye aucun piana lelo na pesa to na question mo boy soki ndeti lelo fali azala kite na musique à Congo nde musique eza okufa nde mutasuka soki sai na musique ka papa Wemba uta okufa musique c'est lali papa Wemba ndaza imi isi asuka siko fali ndeza ki chance pour azala na musique yoso kamo eloko yebi mais batu ba yemba pembo na bité na ba yemba ko leka fallait mais batu ba bi que non fallait ça na mungongo ko leka tous les musiciens comment go ba que non à part papa Wemba ndé musique c'est kufa monte que ça mungongo ezalaka musique te musique ezani ni musique ezalaka ko yeba ko lamba ngo ko yeba ko lamba vana yona vana yona son ko yeba ko lamba ko pesa ngo elengi yo yebi ke confiance va beta papa Wemba fimbo na barumba voilà. Papa Wemba ayembaka danger koleka Kofi grave mais na ndenge ya goût ya nzembo na fête au préféré nzembo papa Wemba bien Kofi no sombale ngai selonga no sombale te ko sala ki mutetela te oh na bi selonga sala ki mutetela te nde papa Wemba za mutetela yo mutetela ngalo bibo Kofi ayebaki ko pesa nzembo elengi koleka papa Wemba mais na ndenga ko yemba boy papa Wemba leka Kofi mais elengi ya nzembo boy nzembo Kofi ayembi na nzembo papa Wemba ya Kofi oyo kango elengi makasi koleka papa Wemba ezaka même histoire bino boluka bo comprendre te mais ken en parlant tout monde ndeti makamba ko voyager etikali ka peut-être na ba orchestre ga ya kotanga ya ba ya rasute ya fallait est-ce que ça pour niveau ba beta ba la musique règle ye wana zokende ba la musique ya bien peut-être opportunité na musique ya bien te batu ba comme no ibati ba test azulema ndolo ba musique za bien to ko ka te en ce émission pour na moni déjà c'est bien Roya Lukanga na parler sur la peine posée. Ça va toi aussi sa émission par rapport
ya makambo o yo sa mutumo lo ba vérité ken piana ba tunyo so ba lo ba ken ba mission falo ba kimi na poto na bazo akize Gino Liaki. Est-ce que ils mamba solo to za que non ba luka na bango a raison quand musicien nyo soto akima na poto il faut landela na ressources ya famille na bango ba famille moko a pasi voilà nati Billy Center zalaki soki na kitambo ana soki aya fanda na boy ozo bouger po so bokangami na etro ba kincheko ezo na nzoto po matela za wala lela che bango za pe na matela moko kincheko donc à la mort ama sana biso to go finga ete en tout cas Billy Center ba mbote place oza mais yo yebi vio uti dango hala kinche comprendre voilà aussi neti masana biso nani Kusto nene abaki vine bien te aussi neti masana biso nani Boussole déjà ba mine za walonga longwe na munoko pa pamba da Boussole déjà ko tala boy ils ont senga kende na pays moko boya fanda pour la la traitement ya ba si Boussole na konfinga na ngayo te Boussole amasa to fanda na autre en tout cas Gole solo ebaki vina ete ya te yena eba vina voilà rapidement ken na bambote kana bat balandi biso kabuya azalaki okende na fikini koteke kwa naza okansa faze anda lali na sekuna oke kabuya anda finikidra ando ne ko wana papa yo yebite oyebite akimi to atikalaki tala pe moto na yaka pese explication si bo yaka o mona so santé kabuya za ina wana kile yaka Siko muta nati yende ngalo bana. So memie poto penazon. C'est pas qu'un peu rapidement. Bambote na batu la. En tout cas c'est Apoli Lumumba. Adel Jogo bako danger. Prince Yaweli, mon vieux Luison Mbata yo yebi. En tout cas Adel Jogo bako danger. Dans Nasuki Siwana merci. Voilà, merci beaucoup Ken Diana. Voilà. Voilà, merci pour la disponibilité. Donc, comme nous avons émission Nabiso, merci beaucoup infiniment. Nous avons Nabiso Dani Makondolo de Bundes, merci na Avalo Pindivier Nangai, Dada Maingizi Paul Ventour de Bundes, merci na Jordan, merci na Gédéon Loa, Jordan Panzo, à toutes les personnes qui nous suivent sur Nouvelle Tendance Télévision. Continuez toujours à vous abonner et je vous dis, quant à moi, au revoir et à la prochaine. Les programmes continuent sur Nouvelle Tendance Télévision. Bye. Papa, aimez la baroye, oh, ma belle, oh, yo, pangi, aimez la bapresta, na banganga kisi, zote ko la nango, zote ko bima bakusu, zote ko zonga ma belle, loko pamba. Yokela bango bazali swa prince maya pamba oyo bate yakaye uza kaye paya mokili salela tango tango yozana bomoye linga yosalela ye o tango yozana bomoye linga yosalela ye o kufeza ya solo unaye betina tepelo tango yifweni ya Salela tango mbeko, salela tango fami, amadi mame, kedika fumwe, yaligo solo pani.
dila ngeta dila na kilumbu ya suka zina na ngai kelebe ozali wapi nkolo akoluka yo yobomani kati na masumu nkolo akobelela yo nekosomba ntango mikolo ekomi mabe soki okei na moto ekozala likambo na yo po alikaki yesu masiya mboka na mboka tozoyoka basango butu na moi tozomona makambo kolo alakaki ye eza kokokisama ye. Rachetons le temps, Jésus revient bientôt. Rachetons le temps, Jésus revient bientôt. Maranatha, Maranatha, kolo akoya. Maranatha, Maranatha, kolo akoya e. Fetivanga lulendo mama ungai betelo kuna tempelo mboyao mutoto tulundanga mutoto tukwendanga bikayimbidila bikatusakidila mfuweyo yandikele luzo Amani mame, amani mame, amani mame.